émission Poatalas ezalaka pe ekozala vous allez voir on dirait qu'il y a Sentinelle TV na Mongalema et sika wapi to pe bino basango ya Congo. Alors tant que ça bino ke na mboka oyo tozaka na deux personnes oyo basali ke banda kuna bino koma na kimia basali ke ba faux ba pasteur ba banga basali ke kimia kota na communauté ezaka ngana ekanga. Mais avant to continuer to kana message quoi. Monsieur, appliquez les textes. Appliquez les textes. Je termine par dire ceci. Parce que cela... Regardez bien, ce sera votre dernier mot. Regardez bien. Cela a fait l'objet ces jours-ci à la télévision de beaucoup d'interprétations erronées. Je ne suis pas la Cour constitutionnelle. Je crois détenir un cerveau, comme vous tous. Et je crois avoir une certaine formation universitaire. Quand vous prenez l'article 70, qui dit que le président de la République est élu pour 5 ans une fois, et le deuxième alinéa, il reste en fonction, oui, disait la suite. Jusqu'à l'installation effective du nouveau président de la République élu. Qu'est-ce qu'il attend, lui? C'est l'installation. Il n'attend pas l'élection. Non. Attendez, mais laissez-moi terminer. Pourquoi vous ne voulez pas que je parle? Oui, parce qu'il attend. Mais parce qu'il vous dérange. Mais c'est la Constitution. Il faut d'abord être élu. Mais non, justement, je vais y arriver. Parce que vous ne me laissez pas terminer. Non. On termine par là. Oui, mais laissez-moi terminer, ne me coupez pas. Allez-y. Ça veut dire quoi? Soyez cohérent. Il y a un président qui est élu 90 jours avant. C'est la première action, avant la fin du mandat. Avant la fin du mandat, 90 jours avant, il faut qu'il y ait un président élu. Et celui qui est en fonction attend l'installation de celui-là. Et ce n'est pas ce qu'on vous dit, il va attendre il n'en est pas question. Et ça, il faut que vous, les intellectuels, vous ayez le courage d'expliquer ça à tout le monde. Ça veut dire quoi? Il n'en est pas question que Kabila, c'est la team pour l'élection. Il faut ça sa élection avant le 20 décembre. Sinon, le peuple a reçu pouvoir au Bénin. Avant la fin du mandat, avant le 20 décembre, il y aura élection du président de la République et les choses se passent normalement. S'il n'y a pas élection, convocation du scrutin, comme la Constitution l'exige, eh bien, nous allons constater le 20 décembre 2016 que M. Kabila n'est plus président de la République. Et nous allons voir au niveau de la classe politique comment faut-il gérer le pays. Qu'est-ce que vous allez voir? Chaque chose en son temps. M. Kabila est président de la République pour 5 ans. Ça, vous acceptez. Une fois renouvelé là. Et il est à la fin de son mandat. Ça, vous acceptez. En 2016, le 20 décembre, il sera à la fin de son mandat. Et donc, il ne peut pas y avoir, par rapport à la Constitution, un jour de plus ou un jour de moins, si les élections ne sont pas convoquées dans l'entretemps, on a toujours avant. C'est clair, de tout cœur. Donc c'est clair, avant 90 jours, avant le 20 mai, le 20 décembre, ceux qui Kabila a organisé l'élection, et vous avez la vie des juridiques et puis population et pouvoir. Merci. Donc Kabila oazoboma na Kenya, oazoboma na côté est kuna, oazoboma na Kinshasa, oazoboma partout. Azali bongo Rwandais, tout le monde yango bien tout ya Katanga ba confirmer que Kiungu balobi ba pesa ki nationalité mais abaluke li bango, c'est-à-dire c'est même pas un Congolais mais aye pour na boma photo sila naye donc li solo oyo ya génocide yo sama na Congo photo sila naye. Toloba ki était Poatala c'est qu'on continue à faire. Ah non que le en anglais pour que dans funda. No one can stop Proverbe 30:30 to teach the truth. No one. Even the Queen of England did not have that power. No policeman can stop me to teach the truth. No. The police is there to catch the criminal. I'm not a criminal. I'm somebody who is teaching my community to be involved in UK life, to stop fraud, to stop stolen people, things, goods. I do the same job like policeman in my community.
nobody can stop me. Nobody can stop that program. Believe me, in the name of Jesus. As a man of God, anointed by the Spirit of God, nobody can stop me. Nobody can change that program. Nobody can change my mind. I'm here to teach the truth. Donc, je suis ici pour dire la vérité. Et il n'y a pas un police, il n'y a pas un policier, il n'y a pas une policière, il n'y a pas qui que ce soit qui peut stopper ce programme. Donc, nous sommes dans les pays où les gens respectent la liberté d'expression et nous allons nous investir dans tout ce que nous sommes en train de dire. Ce qui proverbe 30-30, na ekanga bazalaki te na presse na Angleterre awa, me basi ya mabala mingi bakima mabala, me bana mingi baloki bango bayibi bango, ba viole sili moyibe sili ba passer babangaka 2 personnes ngai na ekanga. Alors poatala se bandi nazalaki tambola na France na uti kozonga masolo pezoni botala niti sikoyo ba pasteur nyonso tu oyo bazwaki ba keto baleka na ba TV bani ba contrecarrer biso lokola biso toleka so na TV te ba bengani bango keto ye wana azotelenga na mwasi abengani ba bengani pe na TV Sakayosa a botoli a récupéré fi wana Bijou Salima. Alors Bijou Salima ngope Sakayosa a boakisa ye siko mwana Sakayosa Rodrigue a récupéré inceste na famille. Inceste na kati ya famille. Donc tant biso to ba vérité bo tiaka te me bo mona rage tozoko so toyesa no ba masolo ndenge ali. Donc Bijou Salima o azali journaliste à mensonge na TV. Abimina papa abimi sona mwana. Et puis là Sakayosa yo comprendre que Bijou Salima ana bana 7 abota chaque mois na père nae à comprendre que chaki mutu place mabe a soutier. Oh mwana siko ayebaki te que père a soutier a récupérer et ça inceste na famille. Moi nana père ba ko kotala na te po ba komi sikoyo ko kabola nzongo moko. Alléluia. À part wana Darius oyo azaki mobala Claudine bino mo yebi bokono bazana ngo ba kabwani ba ye na kati église bazo boma batu mabe. Alors bozui mutu oyo aza na milimo mabe na ko pola boktie na kati église ba bebisi combien de couples ba ngomi bale. Donc ezali mawa mingi. Masolo na obeta bana nyonso a East ba yebi yango. Darius azaka ka kopolate mais azan tcho botiki abana koteya Friday. Sikoyo bango na Claudine ba bebisi combien de batu na église wana ya ba aventurier. Donc Poitalasi et bandi. De l'autre côté, Odon Pambu ba bengani lisusu na radio IDPS pour se rendre compte qu'il y a responsable était, aza parenté et aza na kati idéologie té. Parce que ba comprendre que azo maîtriser makambo idéologie à IDPS té ba bengani. Likambo ko kamwa na boyeb sabino oyo ezali matro motema mabe ya Jean René ake ko gratter Jaguar abatu ekanga kaka pona motema mabe. Donc Jean René oyo ba bengani pe lisusu na pareko motema mabe kaka ake ko gratter kaka batu ekanga. Madame kwiti o boyemi madame a F Kolabo mikolo moya ke na ba fete zate po yeso ka langwe asala ba posa nyonso na miso batu. Donc ezo bebele kuna mabe. Donc Poatala sezogi opération silana na politicien congolais tout ezali edo coiffure na Manchester muta lansango. Pe lisusu combattant toluka ndenge nini tokoki kosala pona ko stopper ba crime, assassinat pe génocide au Kabila azosala na Congo. Et loko mususu ya grave oyo biso ba congolais fengi to sala ezali to sangana to tika ba video ezanga tina to tika kolobela makambo ezanga tina to lobela kaka makambo ya génocide ezosala na Congo, to stopper Kabila na koboma ba congolais, to stopper ba rwandais na kozwa possession en Congo, pe to s'investir na ko aider makambo ezoleka na Congo. Tala lelo oyo to yebi bato ba combattant me ba okumisa Katumbi. Moïse Katumbi
oyo azali na équipe à Kabila. Bino nyonso boyebi ke baobeta équipe moko. Lelo oyo Kyungu auti kolobaki Kabila la Congolais te aza Rwandais. Alors lelo ezaki Poatala se zongi ezali basango yaki mikolo tu kimi alaki botala kaka émission ne ezobima bomona siko ne masolo ezongi na kati ya communauté. Parce que the man is back in town. Proverbe 30 is back in town. Tolobaki ete bato nyonso tu oyo bazosala mabe na communauté ba criminel ba kuluna l'état akobanda ko s'occuper na bango et kozwa tamula yi na côte et kozwa 10 ans 20 ans mais l'état akosila na groupe wana ya ba aventurier ba oyo mobali ya solo ayaka face à face ko bundana mutu mais so yo zuli bende oye akobata mobeti okimi oya mobali te donc toujours c'est ka bateau bazolo ba ke boy na parce que vérité ali ou attaquer mutu na kidiba okimi mobali ya solo ayaka face à face to betali makofi tant yo attaquer nga na kidiba ça dit oya mobali te ozobanga. Alors na kati ya masolo lisusu tolobi ete motema mabe ya Jean René a gratté kare kanga na tournevis do dossier wana na pesa ke kanga conseil sinon tozana makambo ebele na Congo kende kare pa ba mécanicien ba garagiste ba bongisa be ba lexa au moins couleur pour que nous portons toute plainte te pour biso to funda kati biso pe to bandaka makambo te mais soko bandi biso okuta na biso na nzela. Alors bato ebele bazolela pondu esili mama be na pas s'excuser na ba client na enyoso en tout cas pondu ezomona na soute pondu esili na shop to sala ki commande to ose la conteneur mususu ya soki komi to kubelela po boyeba ke komi en attendant to zape ko luka esika munene esika wapi to ko sala chambre froide po bole kaka ko zo pondu place wana ba oyo baza spirituel parce que pondu na biso ezali pondu moko tango yaka to bondela ka pona ngo soki mutazo bela lengo akobika to lekisa ba témoignage te pe to boyi ba to bazo ba témoignage ya lokuta ya ba manipulation. Tout ce qui est manipulation, tout ce qui est lokuta, ce n'est que la sorcellerie. Alors na sepeli na maître Frank Nsimba avec singa bino proverbe 30 ndenge na bongisi parler à pasteur Eric Esili na lingi pe na ko bongisela ona bongisela ba minda studio makambo ebele parce que au salaka ba émission na ndako esengeli na bongisela yo ndako pe yebisa na communauté mutu no surtout na problème ya kotia caro kobongisa ndako kobongisa courant et tout abenga maître Ntimba na Manchester asalaka musala na nyonso ezalaki bongo Poatala sezongi tozana kati ya Poatalas mais tozana décision ka moko Kabila il faut à dégager parce que Kabila azali bongo mutu oyo azobomisa ba Congolais mutu oyo esengeli to sila naye po azali ennemi ya ba Congolais abomi mingi il faut biso ba Congolais to take care naye to tiaye hors d'état de nuit et vous amalamu pe eko batela bande ko na biso ebele donc ezali Poatalas proverbe e kati na bino proverbe azo sala makambo na kati na bino e oza malamu ya Fredi Wanga genocide in Congo. Na Italie basango ya Italie ba tomate oyo gouvernement epesaka ba église bakoma kosala ba conteneur wana bakende kotekango na Côte d'Ivoire pe ba pasteur bazosomba bandako na bambongo wana Genocide in Congo, nobody talk about it. To médiatiser génocide. Mikolo to le génocide. To ba neni to kuma Kabila. Poatala saison na kati ya communauté. Genocide in Congo, to stopper Kabila au salam. Ya Fredi Wanga chante.
Génocide in Congo. Pour babulisa baméricain kotika kabila akontinue ezali koprolonger souffrance ya bacongolais. Génocide ezosala na Congo. Congolais tolobela yango eza devoir ayo Congolais omédiatiser génocide ndenge ya Fredi Wanga uti oyemba nzembo emema bato babetaka yango te mais ezosala promotion to ezofunda makambo oyo ezoleka na mboka. Bunia azolela, Kinshasa azolela, Matadi, Mbandaka, Lubumbashi, bakongo bazolela.